Vous quittez, vous yo kaka. Qui ça? Nabiso, Kin et l'équipe partout. KNB, Kinshasa Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kisasa et l'équipe partout. Mikolo Nezabino, pardon. Jima Sala Yolo Ratarate. Et on a bien un yo. Ah, Jima Mukende. Où mais là? Bana Kin. Kebana Jago Zapé. So Koutenango. KNB Téléma. KNB Téléma qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi. Où mais là? KNB ko Zapé. So Koutenango. Check au Vandi. Mbote bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso pe bienvenue na numéro ya sika ya magazine na biso. Après désignation ya Edem Kojo comme facilitateur ya dialogue, KNB kenaki kosolola na bakinois bapesa bavi na bango. Edem Kojo a aussi désigné officiellement par Union africaine comme facilitateur au dialogue congolais et pousser Biso KNB Tomeka à réfléchir sur les chances que pourrait avoir Edem Kojo pour réussir mission aux Union africaine et PCA. Avant désignation naé assis à consulter que la classe politique mobimba na société civile seul côté la majorité tout monde qui va saluer qui va consultation il y a Edem Kojo mais côté opposition dans toutes ses composants avait réservé à Edem Kojo soit refus ou hésitation ou encore une chance mais sans aboutissement. Yango lelo KNB tolingi to solana bakina ba pesa biso pe makanisi na bango par rapport ndenge Union africaine et désigné Edem Kojo comme facilitateur. Et c'est le peu tout que na vérité bon Nzambe, mboke za ya Nzambe, totamula pe na solo. Ye Edem Kojo soka ye aya na vérité ya Nzambe. Azala pe motina mi ya Nzambe pour a libérer bana Congo, pour tolingi li suba ventilité. Edem Kojo azali neutre, c'est un élément neutre à Outimosika ye pour asangisa biso. Tout ikaye asala musala to kende liboso pour tozala kobena na benana te wana eza makampam. Edem Kojo soko zi mandat et pas ban kimun. Hein? Pour na kuya kukamba dialogue conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. Tozali yo na koboyate parce que nous, on a étudié dans l'intérieur, on connaît que s'il y a un problème dans une cité où on a place, on va vendre la. Par rapport à Edem Kojo, lui aussi, il doit montrer dans le monde que Azosa Moussala. Parce que depuis qu'il a désigné, si on a fait une action sur le terrain, on n'a pas senti ça. Mais jusque-là, Azo vend Samba Solo. On ne sait pas ce qui va désigner qui est pour y avoir le tourisme ou bien pour y avoir vraiment avant Samaram. Dialogue est dans la communauté internationale. Il y a l'Union africaine. Parce que Tolingi sous la dictature, Tolingi Mboka Oyo et Tongama. Odosa Moussalo Zambote. Est-ce que c'est normal? Mboka Nini est arabe. Il y a un peu de Très bien. Alors, le dialogue, il y a banani, en tout cas, bisona bango toroliana. Bolandi ndenge population bapesi ba point de vue na bango na micro KNB, bio to resenga na classe politique to pe na société civile déjà eza soni po na biso ba congolais poto solo la entre biso il faut kaka to luka médiateur to pe facilitateur au talibanda puisque toza déjà liboso ya un fait accompli to lingi ke mutu nyonso achama imuke na ven na ye Kinshasa et l'équipe partout. Bakino mingi bakanisaka assurance ezali kaka ya mituka yango lelo KNB kendaki kosolola na bakinois bayebisa biso ba catégorie nini ya assurance o bango bayebi pe importance ya assurance soki ezani. Tout ailleurs na ba pays développés mutu nyonso oyo azo vivre to pe asalaka préoccupation na ye ya liboso ezalaka kozala assurer son assurance vie risque travail to pe incendie bien assurance misusu mais na mboka na biso batu mingi bazalaka na culture ya assurance te. Est-ce que eza par manque ya confiance ya ba société d'assurance oyo lobby société mokonde ezalaki na monopole ya assurance mais le secteur ya assurance est commis ouvert mais tout sentir population te à ce qui concerne assurance.
est-ce que eza manque ya ignorance to pe bayebi importance ya assurance te yango lelo KNB tokiti sur terrain to sona bakinois par rapport na yango Congolais penda za na matière penda ya makambo vraiment pour na ofinga te nini mutu vraiment yemoko na il faut que ça na assurer apparemment que ndenge ba société mususu ya nini yemoko de ya bon ba tebele ba yeba makambo na te assurance c'est très important na vie actuelle biso moko ba ndenge totambola ka boye na palais il faut que ça assurer na société partout mais biso moko ba kinois vraiment to yeba eloko nini be ba lo ba assurance te et là question ya automobile te ba assurance ezali pour la santé ya assurance ezali ba na assurance ezali même atana banda ko to vandaka il faut ezala assurer mais si ko yo ngana habiter pour na ko limbolela congolais peuple congolais ayeba parce que mingi baza na ba parler ba yebite signification ya assurance bon elo to ngeto singa na l'état na biso ou soit na bato ya assurance mosusu wana ba sensibiliser population yeba ki à part assurance amituka ba assurance mosusu pezali le ba assurance vie assurance mosusu pezali pour population azana ko ignorer pour population zo ba minka assurance amituka si bato bazotia coming na assurance automobile parce que c'est yango ndeza na impact quoi na kati ya pays na biso parce que normalement il fallait l'État et apprendre à appliquer biloko wana par exemple assurance maladie assurance surtout wana tellement que l'État s'occupe à kanango te et biso pe ba population c'est difficile que toyeba que assurance misusu wana ezalaka bolandi ndenge population et réagir par rapport à sujet na biso to rosenga na ba société d'assurance en tout cas pour ça la effort ya ko sensibiliser population ba yeba importance ya assurance parce que mingi bato ba yeba ka assurance automobile ba bosani ke assurance vie assurance santé incendie pe ba assurance mususu ezalaka mais local la sensibilisation ezalaka te moyen pe ba yeba ngo ezate boluka bosa la effort ya kokota sur terrain ya ko sensibiliser population en tant que lelo ndako na eziki ayeba ke ba kofuta e risque na e Kinshasa et l'équipe partout. Cuisine ezali domaine moko réservé pour la moisi na ménage kasi mibali misusu bakoma na habitude ya kokende ko contrôler biloko oyo moisi ya lambi. Magazine KNB tokiti lelo na commune ya Limete pour na kosola un peu na bakino ba yebisa biso comportement o ba papa bakoma nango ya kokende ko tia provision ye moko ko contrôler biloko ndenge ni mesure nini maman zoto ka patika la kolamba soki ya ke musala ko landela biloko kuto etali ete biloko o ya cuisine or que toyebi que cuisine est un domaine ya ba maman nde a gérer cuisine ya on donc tuna bakino so ba papa comment na ba comportement ya bongo pona nini wana komi ya lokoso ya ko coincer ba maman te azwa kamo eloko ya ko bénéficier te wana ba papa mabe ne basalela ka te ye moko ke ko soma biloko akabola kamo ambongo aboma za mabe oza na salaire pesa mama ebininga osala ye moko na katsandako siko pona ba papa batika makama ba osala za mabe mamba contre bilo na njumu ya mabenga CP na ngote ndeni nga kolamba biloko ndeko na ngalia te bien ndeko ni moko alia te ça bien te de ce qui tata comme qu'on vérifier causer qu'on vérifie voir même njumu ya mama lambi et attends donc juste ngala on conseille que non et on tambo ko boye payer permettre biso sango mais zali kamo ya pena natina biso te mais ce que mon papa on ko nzungu mais pas zo kuna moni pas zo ka ba zo belé comme ya mukete c'est-à-dire que non tant comme ya muké azusu na source ba pesaka quand na source ko zo on fait na source donc juste ça bon voilà nini bakino basololi na micro ya KNB alors c'est intéressant te papa yo makambo cuisine etali maman yo bandokota po papa misusu bakoma omona maman soka zui fufu na tongo oya kolamba ya zui likolo fufu wana etikala dessiner li batama ya compliqué ou ça ta zui nzete mo ba tie donc so ekoti place ndete sukeli a gardon ngake na ngotanga kozonga il faut kutonga na mesure wana en tout cas ça propre te pona bino papa ça vraiment soni so boza na papa mo na famille ça la makamba bo papa bo changer pour cuisine et à maman Kinshasa et l'équipe partout. Mutu soki azali na position de force topé azali na mbongo entourage nae ezala kaka na ba flatter asala mabeto asala malamu bato bazara tout autour nae bazara du mal ya ko reprocher de peur que ba perdre lokoyo bazora na sima nae.
Kinshasa il équipe partout KNB sali constat que bateau bazalaka pembe na muninga moko songolo ou soit ya mokonzi songolo et que ba bénéficier kana ba avantage moko ebele bazalaka souvent na habitude ya kopesa baninga conseil ya malonga te okomona muninga azosala likambo eza mabe muninga wana pe mususu ayebi ke likambo muninga azosala wana eza mabe oleka pekisa ye ou apesa conseil ye au contraire azoflatter likambo wana azosala eza malamu mais consciemment ye moko ayebi ke likambo wana muninga wana azosala eza mabe azobanga koyebisa ye ke likambo wana eza mabe mpona baavantage oyo azoka pembe na muninga wana mosusu boyoka bakino ndenge bapesi point fi na bango mpona comportement wana bato wana ezali esprit ya flatterie et puis bazangi personnalité bazangi kosaffirme alors que mutu il faut ezala yo bato modèle wana po bazo rendre mauvais service na baoyo wana autant ne pas kozala na bango mais ko écarter bango tango yo moko mokonjo constater qu'un hôtel azoko salaire avantage na ye autant ozala na courage ko dénoncer bato modèle wana ko longola bango pembeni na yo po bazoko rendre mauvais service ba oyo bazali pembeni na bakonzi ata mokonzi asali mabe ye akoki kopekisa ye te mais soki apesi conseil te tala boye na boye mokonzi akoki komona moto sikoyo biso tozali puna pouvoir oyo ebeba te ezala alors bato nyonso baza na kati ya jungle genre ya bato wana na terme agronomique baqualifie bango comme baparasite azo dépendre na moto mosusu aliaka wana akoki jamais kopesa ye conseil malamu alobaka eloko moko mpo esepelisa ye ka bien meme ayebi ke eza bien te mais puisque aliaka na sima ya likambo wana akoencourage eza natira moto azopousser yo vers le mal mais yo peut-être po dans le sentiment wana omona ke yende aza bien mais en réalité azoboma yo indirectement bolandi bakino ndenge bapesi point de vue na bango na micro ya KNB biso na KNB tozoloba ke soki ovandaka pembe na mokonzi moko songolo ou soit pembe na moninga moko soki azosala mabe zalaka na courage ya koyebisa ye ke azosala mabe ata kuto bénéficiaka na baavantage wana zalaka na courage ya koyebisa ye ke moninga likambo ozosala eza mabe mpo ede mpe baninga mosusu koflataka ye te mpo na vie personnalité na yo mpe ezobeba ozobima moto alokuta mpa baninga mosusu bozalaka na courage ya koyebisa baninga likambo soki azosala mabe conseiller muninga na ke likambo wana ezosala eza mabe na place au flatter eza kitoko te Kinshasa et l'équipe partout na baekolo ebele ezalaka soki mwasi akufeli mobali il faut batia na disposition na ye kaka zofi yango lelo KNB ekendaki kosolola na bakinois bayebisa biso pourquoi moto akoede na babesoin na ye il faut ye mpe azala kaka mwasi oyo akufeli mobali Kinshasa et l'équipe partout KNB tokiti na terrain pona kwa kosolola na ba mama ba yebisa biso pourquoi mwasi oyo akufeli mobali bazoka pe mwasi oyo akufela mobali kala azala kaka pembeni na ye kokende kotika suba kokende kotika ya sokola kokende kotika na douche kopesa ye biloko kolia ba préférera kaka mwasi oyo akufela mobali kala nde mutasala ngo pona nini bongo boka bakina ne bapesi ba point de vue na bango soko sambela rezaka na problème te akoza mutu bosambelaka na ye mpe amemi yo mpe oke kosukola problème eza nango te soki ezaki bazozwa oyo akufela nde azwa yo anikomi lokwa coutume eza malamu te me bato bakoma kosambela makambo wana nga namonaka yango lisu mpenza te banda bokoko nde makambo wana ebanda ti lelo tokontinue kaka yango eza na ndenge mabe te mpo motu akufeli mobali moto akosimbe kaka eza moninga na ye mwasi akufeli mobali eza mabe eza na kati wana te bazwaka kaka oyo akufeli mobali wana parce que ezali ye nde ayebi makambo nyonso wana bo yo okufeli mobali te nde nokoyeba makambo nyonso wana bazwaka motu akufeli mobali kala nde yango wana mpe bazwi ye mpo ye nde akolanda bakutime nyonso ye ayebi yango soki moto akufeli mobali bazwaka moto akufeli mobali nde basimbaka ye ezalaka niveau ya kutime ya bokoko oyo bango babandaki kosala mposo ozomona te moto akufeli mobali me bazwi moto mosusu basimbi ye na bikila oyo bakolo mobali bakoki kosala ekoki kosala mwasi wana mabe malamu bazwa mutu oyo akufeli mobali kopesa mai kopesa biloko kosukola ye yango nde omoni sikoyo na niveau ya biso bakrétienne ekomi sikoyo soki ozosambela malamu bazwa bato ya église après simande babanda kosimba yo babanda kopesa biloko babanda pe ko conseiller yo koteya yo po ozala na makanisi penza te
bolandi bakinois ndenge bapesi ba point de vue na bango concernant sujet na biso na KNB tozolobaki mwasi soki akufeli mobali eza nango obligatoire te il faut ezala kaka na mwasi oyo akufela mobali kala mpo azala pembeni na ye bakoki kozwa soit semeki na ye ou soit sœur na bango église po asungaka ye na bamakambo mike kosokola kokende na douche kopesa biloko ya kolia eza nango obligatoire te il faut azala kaka mwasi oyo akufela mobali au contraire baso bakufela mobali bakoma kosala yango lokola revanche lokola bango banyokolaka bango ntango bango bakufelaka mobali yango mpe bango bakoma kozongisa yango soki moninga na bango akufeli mobali en tout cas eza nango obligatoire te Kinshasa et l'équipe partout. Force One Service azali koteka ba voiture marque Toyota IST eza déjà disponible na marché bozwa ba détail na élément o. Maître Prince Kongolo a expliqué na micro ya KNB ba loi ozali ko régir musala ya presse na internet. Soki mutu asali émission na ye malamu ezala na télévision ezala na internet ou par n'importe quelle voie de communication eza problème te il n'y a pas de problème soki osali émission okumisi ntango mosusu ndeko na yo mpona bien eloko moko ya malamu asali il n'y a pas de problème mais soki osali émission mpona kofinga mutu mpona kolobela mabe ya mutu législation na biso congolaise epekisi yango tokotala yango bien na disposition ya article 74 pe 75 ya code pénal na biso elobi mutu nyonso oyo méchamment pe publiquement akoloba mabe ya contre mutu oyo ekosala ye ekoporter atteinte na honneur na ye pe na ba considération na ye mutu wana ozala poursuivi pe condamné. Disposition article 74 et article 75 ya code pénal congolais. Et le biboye, c'est lui qui méchamment ou publiquement aura imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne ou à l'exposer au mépris du public, sera puni de servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 à 1000 ou d'une de ces peines seulement. Aux à la journaliste, aux à la nani, dans tous les domaines, ceux qui ont la précision, aux à la preuve na sango lingo loba ou na likambo lingo lobela contre ndeko na yo oyo okoki pe kokuta na bosololi na ye so oza ba preuve te ne prenez pas ce risque là ya koleka na télévision koloba makambo oyo yebite. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB ya bo ozua so na KNB. Le magazine KNB Kinshasa Nabiso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre le rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Merci na attention pour accorder qui na magazine à bino lelo tozala qui na boulevard du 30 juin ceux qui ozali na besoin ba salela ba couture ya solo adresse ça c'est moko c'est confirmé qui mambangu na avenue ya la na commune ya Kasavubu na croisement
Éthiopie na maison Dorcas Confection chez Mami Dorcas. Kinshasa, elle est qui partout.